clip moi na kunda rola msanga papa bomindeke on a tiens un oiseau là-bas à la télé alors c'est qui là oh c'est les jeunes leaders innocents oh même toi la bouée na moni moi na mai bien ba chobobo aliji ba ngo ça va bunda na innocent betaye ah oui bien ngode innocent betaye pour Gaël wana bébé Souza hein ça dépend t'es innocent betaye na nzoto wana te bana goma wana bakumba chobobu bakala mwa biloko na bango obeta na attaque conseil aux ceux qui azape kinois yé kalija kinois ya kotoni nani Gezma azamwa na kasavu ah photo se renseigner ah kasavu na mona bilongi ya bongo te ya Didier na kosenga na yo oza grand frère na biso oza obani musique lilote faut qu'on doit kolandela na initiation moninga pesi olinga raté ko boya vepoza pe na l'art vous comprenez ba oyo ba yé na ndimité ke yo leki bango na succès ah c'est vrai oui to sola o pena ki kinoa nga pena ki kinoa ndé ko bombo parenga pona ki kinoa na vérité na ngai vous comprenez na kati ba ki sasa oyo musique oyo beti na ndimité ke yo leki donc ya Didier Poussana oyo kango bien ba bil gulu ayoki yango basele ba yoki ba ekotsa makambo ya Didier bongo yo ban Africa biso na bino awa na Congo Victoria TV chaîne ya YouTube kitoko epai wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye Info Perso ekolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga otonda mugoni. Question d'excellence au rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir de partout. Ça dépend de laquelle vous êtes tenté de nous capter en ce net moment. Bienvenue dans votre chaîne Congo Victoria. Vous le savez, cette chaîne qui est là pour parler de tout sauf rien. Et cette émission, il faut persuader là, cette émission socio-culturelle qui parle des artistes en général et de recevoir aussi nos confrères, nos concerts pour parler des analyses. Et dans cette émission, mesdames et messieurs, je vous mets un réel plaisir de recevoir ce monsieur, c'est sapeur au nom de Madé Swabana. Vous le savez, c'est un monsieur Oyo. Il représente l'habit. C'est certain que les gens ont respecté sa perte, mais depuis génération à Bango, parce que Baswa Moussana Bango Surye, Basana partenaire à Bango, Libanda Mboka, ou Batine la Bango Bilamba, ou Ezalana Bakrif, ou le Bakom Peko Malibanda Mboka. Bon, qui n'a pas dit, mais un artiste Bassali va représenter valable lamba ou balatna ou artiste alati et mon ça la peut vérité et mon ça n'a pas autrement respecter baron et baron y a maman na chaîne partout même à la télé même sur internet parce que dans notre émission si on reçoit seulement les gens oyo ça la ça n'a pas bien. Moi je le réel plaisir de recevoir ce monsieur Madé Swabana. On va essayer de parler avec lui par rapport il y a AP Sabiso à Banda Moussalo ne pour le lot à comment na ba valeur à comment na ngo et les artistes au comment respecter et le lot à comment travailler na l'artiste Ferrego la juste de nuance ou à image valable à représenter na ba clip belé tout le monde comment à représenter na ba générique et à représenter ba forme et à ça travaille aussi na personnel mais notre artiste Pawemba ou na ba production Pawemba tout le monde a fait présence na ba podium na ba clip belé vraiment coup de chapeau à lui. Dans cette émission il est la mieux placé pour na perception parcours na et to yebi pe li susu azaki ensemble na ba ndeko na équipe nationale le part de la SAP au début à musée tout à
bah frère voilà tout mais il fait plus partie est sorti voilà il est mieux placé aussi à sa raison pourquoi bah ça la ensemble était dans le parc de la Sable. Restez connectés sur Congo Victoire Télévision pour toutes les télé cette émission. Laissez-moi remercier notre équipe qui travaille au four et au moulin au Tozana Bango toujours Moussala ensemble. Merci beaucoup à vous qui sont Presse TV pour l'excellent travail et sans oublier Moïse les profs. Simbi machine na montage bon on a la transition qui tourne grâce à ce monsieur. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous notre beau chief le vrai et le grand Petro Dallas JB Koumalou monsieur. Très puissant, très humble. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je dis merci à vous, Ronsard Massa, ma partenaire officiel de cette émission. Merci pour notre soutien. Sur mon vie au Dulom en Pouya, boutique, exemple, sur vos côtés, on a Palawana, croisement au Palagambe, le côté boutique, moi, au Dulom en Pouya, boutique, exemple, sur le côté basket, ça me bat les hommes, vous allez jamais déçu. Merci à vous, champion Jackson, qui me suit depuis Londres. L'image valable à côté à Afrique du Sud, à côté à Londres. Champion Jackson, très puissant. Merci aussi à vous. Là, je vois Samson Samago. L'été à Katia International depuis Paris, Aigle Blanc, Jackson Mouya depuis State. Merci beaucoup à vous, mon vieux Peggy qui a les boss, c'est très puissant pour clore le seul unique opérateur économique, mon côté en Afrique centrale. Mon vieux Chico, ma belle maman, l'ami personnel de Ferrego, la géniance, on a ces petits invités. Tu veux faire son entrée, m'a dit, tout en quoi là la pièce est bétamée. Voilà, mesdames et messieurs, sur Congo Victoria, il est là, bien notre invité qui se le rouge, tout le monde a pièce soit dans mon angle et ça soit rouge Bordeaux, donc il y en a un cop na bango, donc on va négliger à tout. Bonjour, madame Soban. Bonjour, amiral. Dans les calmes, tout respecter le costume. Voilà, mesdames et messieurs, comme ton nom, Sakibino, c'est ces messieurs. On va essayer de parler avec lui, il parle tellement bien et à la droite au but vraiment il est toujours là. Bienvenue dans l'émission. Ouais, merci Nayope, merci na ba téléspectateurs autour bazolanda biso na Poto, na Kingasani, na Masina, na ba village donc tolela bino ya trop ma deswa na yo so ba kinois sénateur en vie, licencié de l'art de l'habillement. Voilà, madame, je vais te présenter dans nos pièces de bête parce que parce que des côtés de l'olati, autre monde a 16 années. Ouais, na c'est tous la vérité des urnes. Oui, le baravé n'a Charlie Prince n'a pas mbote. L'excellence compte. Donc vérité des urnes n'a pas la fayoul n'a pas sa fachi. Donc moto à Tondolo, ah tous la bleu de nuit. Donc pièce ministre, tous en a besoin de HM. Ils ont 2 boutons, 4 boutons pour se démoder. Il y a Lich, il y a Mongala, il y a Frankie Morero. Donc ceinture, il y a Dolce Gabbana. Moi, boxer, il y a Puma. Donc, Bissou Sarah. Chaussettes, il y a Puma. Donc, tous ensemble. Merci beaucoup. Allez-y comprendre à présenter. Bissou Bapé Salati, il y a présenté. Nabi qui s'appelle ici Champion Jackson. Depuis London, sa période aux Anaïe. Madé Soban, on va essayer de parler avec lui. Bonne santé, madame. Ouais, par la grâce d'Allah, santé kitoko malgré Nazana Karem, mais tant on a eu qui appelle amiral, journaliste intelligent, intello, donc il a fallu na se présenter. Mais à part ça, santé ça bien, rose et la harmonie à faire rigoler la paluzuri et à zonga la ngami kilipo à sali la ngaba finition à makambo Italie. Voilà, madame Soban, les matos sont nos pénans marmots et belé, Torosimba, harmonie, Torosimba, Fergola, sa harmonie, dynastie, ou à Sanisi, Bandekonaye, mais chose étonnante, je suivais une émission Bayamba frère Naye, la Coste Mouketonga, et a déploré le système Wanabi, Fergola, Zoninga, Assel Sabango, moi, chez moi, album Naye, Abenga Bombayemba. Il y a des gens qui sont à la featuring, ils sont à la sélectionner, il y a des gens il y a des bons chanteurs, Fergolo aussi c'est un bon chanteur, c'est le qu'on a bon mais ça parce qu'ils ont utilisé un mot par rapport à ça aussi. Pourquoi faire aligner à Sanga ça baninga boyné ça utilisé bon parce que ça album il a fait mais ko benga baninga besoin d'être Sanga na mais bazuka acheter ya moni à se respecter c'est pour cela à traiter un mot par rapport à ça. Nakoloba na ndeko na biso wana ya Didier aza mukolo ya Didier nga na bengaki ya Didier nazongisi pena na palin pour Hervé azaki chef d'orchestre ya Didier ozalaki na ba sima ta ya ba Didier ou ya ba Bill on comprend donc ce que landaki message bien teti au Monique ya Jackie ou aza mukolo ya Hervé aza mukolo ya Didier à 8 ans ya ko luka ayi bananu ce que zaki nini tu vois. Ya Didier na kosenga na yo oza grand frère na biso oza obani musique leloté
il faut que luka kolandela na no initiation muninga pesi kolingaka te koboya boya ve poza pe na l'arte vous comprenez ba oyo ba yé na ndimite ke yo leki bango na succès. Oh, c'est vrai. Ah oui, tu es au sol là. Oh, pena ki quinoa, nga pena ki quinoa nde ko bombo barenga pona ki quinoa na vérité na ngai. Vous comprenez na kati ba ki sasa oyo musique oyo beti na ndimite ke yo leki RV. Donc TRV a bengi yo fait rigola palzuri o aza patron ngai o aza frère ngai o aza vie ngai o aza boss ngai a bengi yo na kati ya dynastie asengi yo te mbongo futa justement yo ye na nzembo yo oye na muto yo koyemba donc bafuta oye na nzembo na kati yo te za azumbongo ayembi to pete msuza partage sur na fait rigola to studio fait rigola partage te ndeti nga na yemba amiral na ye amiral opesinga mbongo na kei esika oyo ba bengi nga yaka ndenge tokendaka mikili 100 francs 150 francs honorable Zakari Bababaso vous comprenez tozonga pe ndenge pe basengi bango pa fait rigola palzuri a joué rôle à Jean-Charles Castel de Bajac tu vois a bengisi bango n'habite vie soki babilo kwa melaki ya mususu eleki makasi oh ça banatika boyoko ya point de vue na ye amoniki ya masana ko sala point de vue na ye tina zo bengi ya Didier po na zabe na ya inzo zo comprend ya palin de ya Didier so comprendre ki bien te so ezaki moi écoute ya kota yolo pusana moi kota wileri po yo kali solongo moi bien soko yo ka mpe na mbato ebele babanda otsa makelele ya Didier a grand chanteur muketonga donc ya Didier pusana oyo kango bien o ba bil ku ba yo ki ango ba sele ba yo ki ba ko tsa makambo ya Didier bongo yo ya Didier bil ba na mbongo na vraiment c'est le pas na mikili na pourquoi yé pour santa ki ke ya initiation moko eza bien ba guerre wana ba guerre inutilement ndet bino boza inzo faut boza soudé wenge wenge esprit wenge 12 wenge donc yango wana fait rigola ba komisa ndenge moko boso ndenge nini yango moni asala ke loko wana po yazana moi iya azana moi kabosh na ya bien tu vois yango asala ke loko wana soki ya Didier comprendre ki te le longa na 8 ans ko expliquer yo ba be ko futa loko te ya Didier ezate ba okitsa yo eza yo ye na mutu na yo oyemba ye mbongo na yo na poche ko pesa ta 1050 francs kata gripo rien donc mbongo tout fait rigola teli bino moi loko pe na po ana loko jo mala on comprend ngana biso ngo le fait rigola mala donc atie mbongo na ye anje po yo kota studio po asa so clip donc yo il suffit ka opesa rata na yo po mbongo oyemba baba te oyemba pe mobola te oyemba muto mbongo opesa mbongo tu peux dire quoi les gens au peut basa bureau ya keton dit la cause artiste auto respecter trop au peut ba comprendre mal parce que quand tu dis oh expliquer bon encore pas que oui faire gola à ça raison mais ils en a bateau bazat mena la cause ou ba moni ndeti ko kitsa la cause tu peux dire quoi bateau ba penser mal par rapport à l'initiative qui a fait rigoler te bateau ba mat mususu na vie bazala ndeni via otambo na raf 4 vieux yo prêtre et après l'équipe bango moto ya les games soir na Bentley toi na Ferrari de bozo ko sa vie fallait bo luka bo impulsionner vie bo ça la vie ils ont évolué pardon vous comprenez mais bozo aider vieti ba bureau soki ba base bino ba base bino ba bureau te ba base de ba base wana donc faut boye ba mambo sala via la costa grand chanteur bozo lukabo nuirier via souci la mboko innocent yebana kitele lo tika bozo si lo pourquoi c'est abetela biso ba bonyama ebeta bonyama na neni ni ya lelo yena innocent baleka na kaka na katsa matungia ba kobela zo comprend tika ba direct non tiba na soli nanga ve nanga Didier aibi na soli per tout droit attaque kinoa na koteli nanga mutu te po innocent petit nanga na age ya mukie ba kasa mukie pe mwana goma mais akoma kinoa po nga na lingaye na sepela na bo ce que vota epé nga na kabola kinoa koma pe mwana matungi to kabola ne kinoa 50-50 message na batala coste batala coste botika na no babiloko wana botika vie azwa temps na ye azwa temps na ye sa musique na ye soko yaka wana po na chaussure flatter chaussure soko yaka po mzu moi fufu te bagi moi nimba baksa moi de sakomba ya fufu flatango mais ko yate boye olobaka ba n'importe quoi so ndenge no bebisa esprit ya vie na nga la coste muketunga donc c'est pas ça boye ba ko bongisango eza maloba oyo po niveau na expliquer ya suka yango oya te dynastie obima tu vois oya te dynastie obima pe ko pesa makam na mboko je mets tout le de ma mère coupé ça marche pas on coupe le même tous les deux tu es sûr hein? Ouais
biso na palzuri ya to sakana te pourtant to yemba acoustique to zaki biso to na banda ko to kenda ki to benga mutu mais lelo au moins acoustique makambo pesa mutu to zo yemba acoustique. On reste toujours là, on a une page à faire là. On a remarqué aussi ces derniers temps il y a absence, il y a beaucoup des artistes. Héritier Watanabe, jusqu'à là, absent, il a parlé par rapport au roi de la forêt. Il fallait solliciter le roi de la forêt. La présence, il y a Géo Fergola, c'est l'absence, il y a le roi de la forêt, Fergola. Alors que le roi de la forêt, il y a un roi Tamoni, YP, ACP, Axouante. Un mot par rapport à ça. Yewata, Azanan, ADT, Yakim Pouyo, comment personnel. C'est un artiste. Artiste, mais pourquoi? Il y a une maison mère. Il y a un mikolo na maison mère, tu vois. Il y a un babil, au kuti ba sele, au kuti ba JDT, au kuti ba babindomi. Tant on moni mikolo bazo kende. Il faut tout na pena mikolo na bokende li nini. Ezate ke yo bandi ko bandi ko sela biso ki mwana suka ba caprice abana suka. Ba caprice abana suka wana e okweya nango. Caprice abana suka. Caprice abana suka. Il peut faire gola ko bonela ke mona suka. Ko bonela c'est trop dire. Les qui azade na mikolo akota boîte sa sombre ba champagne na e abeta musique na e na monaki mami ma isimbi donc Goga Cheriche na kombo na héritier. Donc mutna tembe Goga Cheriche. Ngai na za mutu moko boui na koloba pe makambo te mais justement na bo zonga pe na teke bo traiter nga teke o na koteli mnono ya makaso beti bato yoka bo traiter nga teke na koteli bo traiter nga teke na lobi mabe on comprend na lobi eloko moko boui héritier loko wana dynastie eza projet moko boui ezui déjà ba 3 ans banda ko ndima na yo tango yoka na venini oboye oningo bando la biso mvutima ça la clair côté yoka ndi pas qu'il n'est pas le roi de la forêt parce que bata fait ba moi le baka oui dépôt qui n'a pas ça céder ndé on a remarqué héritier au changement la rente parce que auparavant azali na projet ya koyemba na kati ya dynastie deux ans 3 ans payer sur yembi te yemba déjà ya lelo na moni ekoki est-ce que yokozanga mais trop bana posa mona so héritier qui siko faire rigoler ya qui siko tout ça ni soka lingite to so bobenga no papa pour y pas ya mona suka de benye mona suka o tika na palin po biso mikolo to ke fait o tika la wana papa meliso libele encore yoza pour ça ba s'enfuir yo c'est un peu ça ba s'enfuir yo o tika na papa va rester là-bas à la maison rester avec papa tu prends la nourriture de papa tu prends pour Hervé tu prends pour Ya Babi tu prends pour Ya Jackie tu prends pour Ya Didier tu prends pour tout. Personnellement, mon été faire rigoler, c'est que moi jusqu'à là, on a approché le roi de la forêt pour une idée au hasard. Est-ce que moi, on a tout aussi là, ici là, nango, beaucoup de ravi na biso Ranson que David au hôtel matin a fait rigoler. Beaucoup que na bengi faire rigoler au Mbela e, nze mon ami ngalingaka, moi on a 13 ans. Donc babilo ko wana tout date aussi là nango. Mais le côté ce que ça là, tu pas il y avait jaloux. Il y avait jaloux. On fait ça là que moi petit moi figurant, on a bien que le bata ba fana maison mais pe ça là on pas se faire rigoler. Kaka biso ko to kufela wemba ti le matanga ici la raté mais comment aussi là. Mon local. Et comment nango ko diminuer. Et si là vewe razarasu no makambo wana te tikala na bino ba chroniqueur bozoluka ba. Même pas. Vewe razarasu on ça ma bête toutes nos questions parce que c'est important pays à l'amour mais ko claircir na bateau. Na claircir biso na Vincent wana Xavier tu Monica Kole na bossa ne sou ya papier yaki. Il y a pas bêtis hein. Il y a papier paté na dynastie. Ce qu'il y a papier até. Ce qu'il y a Cheriche. Vous comprenez? Il y a nani? Comment les échappés Cheriche et nani héritier. Héritier. Tu as Cheriche. Nga sona mutalole mote. Moi yobiga Cheriche. Cheriche motona tembe. Ya moi tembe. Okoma ma tembele. Tembe. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre, c'est lui Madé Sobana Soda, sa père Yamboka Oyo, to côté ce qu'on a place Oyo édition Babeto Solanaye. Qu'est-ce qui ne va pas na bande connaître le port de la SAP Oyo qui troisième personnalité. Bolé kana ba chaîne ba télé, yo salara avant dernière. Mais to là to la muka to sutuka chemin na yo. Qu'est-ce qui m'a pas marché pour le Bokabwana na président na yo musée. Retirer dans le mot on a président. Pour président jamais rôle on va pas na bongo imba mo sans que ba voter. Président na yo le président c'est secrétaire c'est non na poste paix. Ngai nazaki de discipline. Voilà. Ngande munazo pe sa discipline na yé grand père.
A commis grand P. Ah bon Taïwana na maramba forme yo mona Taïwana. Soki omoni moto déjà. Respecter président na yo. Yo nga pété, le président wani. Président nga Fachi, président nga Ferré. OK nga papa. Union secrétaire la quartier nga na tengela. L'autre OK na likolo ya Piccadilly. Likolo ya Piccadilly. Venanga Ribert Zawana ba yebi. Défunt venanga grand prêtre Sekese qui paie à son âme. Mkolo likambo. Baïdi makambo 49 ans non impayé, 49 ans non impayé na makamba bilamba elekina âge na ngai. Histoire ebana na kati ya molokai. Ebele bazaki te, ebele bazwa bigogo ya papa wimba te, ebele babengana bango na réunion 4h te. Donc histoire ebanda awa. Si ozomona nga na kana mbanga ya kosakana te bona banga na nga ka robo na super. Ba réunion 4h. Réunion 4h na kati ya molokai. Faut kata papa oloba, fou mo mboka te. Mukonza mboka zoloba donc faut lamuka oya. Parce qu'il était comment quand on a 4 heures, au coup ta papa donc faux. Nandenge ma belle somme. Ce que yo poko ta kuna fozala. Mais na bataille ba musée bon na éviter. Qu'est-ce qui s'est passé bo voyage na bango bokena ba fok du sud ba poto ni sali bo kabona. Jalousie mal placée. Jalousie mal placée. Nazwa ya ngai balingite nazwa. Ba bloko mombo ya yo moko bloko ba sika e mo ipo ki compliqué. Tengai suko fona za sika po elongi nanga peza mwa sika. Ozoko beta bilo mobo ya basinga baboye wana ezemo tangu wana na mataka e awilo anga na ye afuti bien na ye auti a États-Unis na pesi pe mbote ve na awilo longo momoni makambo yo tika na sima tapage total balingi ba inanga pona moto yo tsanga na moto nzoka ngai na le premier sapeur na Congo na réalisa clip na ba mission le comment mission tout c'est vrai là na sapeur na chapeau nazali sous le premier sapeur on a kotsa makambo couleur pour kala sapeur et ba japonais bazaka olata noir et blanc le rôle à l'école tu vois mais ngana ya na pesa multicolore ya couleur l'harmonie couleur mais tu l'as dit bien bonnetti là tu es bien propre normal normal taper na bureau oui na déranger oté mais ceux qui zaki na japonais a romona ke solo lotoko agene munoko solo donc on sentir que nos bond moro boy donc yo baction capable beaucoup le tondeni ngai na koli na kati ya molokai biso na toza ba villageois nous sommes pas les mbokati mais nous sommes les villageois du molokai. Donc on a quatre villages à Molokai, on a moins souka ya ba villageois ya Molokai. Donc papa linga kinga mingi. Papa tu oye matin à bena boula ti bien mais papa vous avez bien habillé mais c'est que je regrette chez toi vous manquez le gerre de fleurs. Oh là là. On comprend biloko papa qui nango. Comment gerre de fer comment? Kasité. Oh la papa tigala qui ko pesa nga jamais 10 sur 10. Alors que vous manquez. Donc quelque chose pas na aux angati. Ne la ti baro biso pisté. Vous manquez le bag mais pas manquer les chaussettes. Manquer il y a manque ça kaka. Ya ba non manqué c'est que muto bongo siko tanga kufi atiki ngana ba dossier ce qu'on a mon incertain vie mbokate moko uti soki yolo centre des handicapés bana yolo bolimbisa nga po ba bokilo pe bazaka kuna muto amonya bima na taya bien na yolo akomisa nzambe po on est centre des handicapés to banana moko to ina kindingu to continuer ressentir ba défaut zanga si on comprend bien bokabona na ba musée pour na jalousie mal placée. Comment moi va vitesse trop goleka succès nangai comme ko pesa likunya ba balingi batelanga poison na solo la nga na filo ki goma balingi te na so nanga na ba petit nanga ya ba matongi balingi te na kende boye ba succès kaka nde luki ben musée bi comment ki teti impoli par rapport à quoi je respecte pas ba chef ndeti nani yaza chef nanga te ngam na sala ye poazala besoin mon soso zo vimba ligola respecter ba ki de la te banani mwana yoka non mwana soso ka zo vimba na nzungu c'est que maman na ya na se sozo mona ke muzaza ki ko banga batuti c'était moi na opesa ye maluba po aloba bien te wana akata ki baba tika boyko tu comprends bango mi balé na zo gido danan ba akata baba donc c'est moi qui faisait tout na opesa message eza transmettre eza capter na kata Congo oyo bango ba koya ba ça qui m'a bloqué rigolo de la sape mais moi je fais la sapologie congolaise tu vois dans opé sa message ezaki capter mutu to azo ba non lelo made so bana lobaki bolio par bazana makamba boy soki moni bana na ba koma ko sauter ko senga na ba ba ko saboy non là on ba bar terre ko tambola na linga biloko wana te na pesa veste langa respect mutu ko sombela ngoi mais na tel niveau yo sombeli ngoi mais nga na lati goleka donc je peux pas te demander parce que on va m'appeler un sorcier. Donc on a un mbongo ya ilamba mais mbongo ya kosomba na na ngote malamu na ninga mingi bala
malamu na se garder na batami nanga na pesi respect nanga poso na koti bar na monique amiral nanga za opele nga bouteille whisky donc tout ça à l'aise mais on a évité je peux pas monsieur totikali kaka wana madeso bana na surtout ya bilamba lelo oyo moi Valère o tokolo ba pena bozui on vous reçoit pour ça nationalement on t'appelle mais 3-4 chaînes. C'est par rapport à Moussa Nabinoka. Yo personnellement, au créer on peut ça respect comment les gens te respectent parce que tu portes bien les habits. Moi personnellement, franchement, à couleur parce que franchement, mesdames et messieurs, depuis la maison elle est noir, mais elle a vu sur moi chez mes amis à faire. À te faire ces balani couleur pe. Coach à vous. Au salani pour le quand même. Comment on valeur ou comment on a métier. Eloko aliboso na sala parce que on moni eloko retour et sengaka fo otanga pe classe tu vois biso classe bataka na bango ba pis ba mindu kité na chik mais belé bakendaka te lelo sko nzamba sali union sacrée de la SAP j'étais les premières personnes à inspirer ces idées là to sangani na ba masalanga ba mikili ba C14 ba nimbo ya na mona sala ka union sacrée papa n'a pas fait la union sacrée du gouvernement, tu vois. Donc, nous avons un lien mon robot et la coalition et Batamayeli. Naibisi ba masalanga na biomoni ndeza bo leopard ba mokanga bango ba ndoki ba mokanga bango ba corona na kati ya Cameroun to bani mo leopard o lelo te leopard nzango ya leopard abile ye lekeli biso ba leopard tali belé ba leopard belé na ba leopard do ba koma ba leopard tozoka songolo pakala mais to bengani bango te justement to changer structure o ba pesa biso pe respect na kati ya mboka to tambola na maloba mokonza mboka ndenga zolo ba union sacrée de la SAP o ezana ba mama wivi na kati ezana ba papa piste mobile na kati ba fait rigola bazali ba amiral bazali donc toza belé na kati union sacrée wana donc on a meki ko talisa bango encore bazaki baza soxeler inconsciemment donc balinga ki te ko pesa ngatan na bimisa idée wana na ebite soki bango balinga ki balala na ba kwitso batsaka ya bazododo comme ça ba inspirer lo ka bongo mais tango kenda nchikite o ko inspirer maile wana te ngana tangi na ba interna ba mwanda donc ngai donc moi je suis bien instruit tu vois. Ils ont kaka ndenge ba traita biso komba mobulu ba pakola biso ya pamba potoza ba mourir à kiteni. Et pourtant moi je suis responsable ngana na mwana ebeli bazana ba na mwana te bazatizela ka fufu chez bango. Mais moi je loue une maison à Bandal, moi tongeza fief ou nazalaki. Tu vois? Donc mais bele bazana bazela ya yaniki ya kota fufu na awa madimba ya kota la fufu na awa. Sika boyoko. Ba musi to bien foutre la palais na yolo. Olobi? Vous a foutre la palais. Et on a chez parents. Chez le parent. Il lui restera, oui, Mbamikolo, jeune mot. Il restera toujours dans Azarawan. On va dire, il y a mon maître qui nous a dit, Yolo, Bazarawan. Ok. À cela, bon, on fait. Système. Yolo, Bazarawan. Babotama, on a Bazarawan. Relation bien, relation bien, moi, Chombo, pour y clair. Est-ce que relation ça va? Relation penda, ils ont pena, n'engagé, on va créer là, on peut bon, menacer. Mais bako yana ba matongi ba senga Eric Fourimbo vena biso pe ya matongi nga pe na kipara pe mambo na bango te do ba pesa te tant pis nga na bilamba nga ko pesa nga mbongo te mais so na leko na bilamba ki na on comprend donc nga na liga na bango te mais bango nde ba kotsa en moko ba ya ka petit butu makoko nga na musulman pe ba junior malaisa bazali ba pentacle pendeza donc ba koka petit. Voilà mesdames et messieurs, là c'était mon invité spécial Amadé Soban. On parle avec lui par rapport aussi des actualités. Vous le savez, il est trop proche de l'artiste Ferrigo La Nuance. Bientôt l'album Dynasty Harmonie et Zobma bientôt. L'artiste Ferrigo La Belle est bien à Paris par rapport à ma clip et rétro bientôt aussi à Kinshasa. Amadé Soban, une sœur un concert pour moi, Nana Bodouka, à sa terrasse naïe na Kasafubu. Un bon matin, boire ça la misala, film en côte le roi folle, boire qu'il est maille, go fingaye, tout, bakangier, un remède en circuler, un artiste, moi, qui est, boire qu'il est, bien comme un bébé, nous autres, bébé, Tony, il y a un petit sous-huit ans, des artistes, au bazar, si ma baby, qui est à la trop, dans l'artiste, fallait pas, ils ont circulé trop, ça les met dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu as eu le temps pour ta la vidéo, tu as l'accès? Et justement, Moutaliboma, asalaka likambuna conscience na ye po izalaka na moi 2 minutes moko ya batama boma air moko bo izongaka pour mona pe sombi pe mai pe amani komela mo pe lipa air moko tango ke pertité babilo mususu to négliger ngo te am seko zala pe bombanda moko bobo sala na bane moko boye
banda ko misu ça les beaux mamans banda mutu normal eza bazaki na Kasavubu yepe jeune fille wana banda ko sa nini confrère concert na bino azaka na Kasavubu ko zape bombanda pourquoi ka bozui ka botika ka na bosali analyse ka na ba artiste pour les artistes tu vois les artistes pourquoi quand ça artiste c'est ka lo barama bien comme artiste tu vois mais iko zape bombanda iko zape nyongo iko zape ke myondo sala ebongo tu vois yepa linga zongsi là moi kindoki obi mais sur moi kindoki kotake il y a des artistes batindi ba salé mabe kotake ndeti ba salé mabe azana ni album azani rebo a kitoko te donc tika boko na buruka chocolat ka chocolat nga pepe na pe na ebi pete aza mutu so nani bo nani dame ya bato edi badiat ya edi badiat Madiata edi badiat asa théâtre ça la tête ça aza pa bato ba approche a Fally Ipupa bango kuna bazaka bien eza bombanda na nde na expliquer na nde na saleli analyse na lobi te bombanda so ndeni ngapi na ndenge na naza na moi carême bouye donc na lingi pena ko tout à te mais justement na moni ndete eza bombanda po batali boma pe so tali pe msum dal boma zaka vrai chéri mso ezaka pe na Madiata kota ba théâtre kuna Madiata mso zaka pe ko tumba yo yebi. Voilà, mesdames et messieurs, tout propos de cette émission d'Angage que notre invité est toujours continue na yo Badi Sabana. L'album Dynasty ou l'album le plus attendu. Les gens parlent faire Gola. Si aujourd'hui à 8 ans il baninga na parce que à se sentir comme faible par rapport à moni ba concurrent parce que tous à la claire baby que Fally Ipupa concurrent na Congo ils a faire Gola. À moni que Fally Ipupa accrocher moi trop à 8 ans à Luka abenda baninga pour netter pour parce que depuis longtemps la faire azala wa puis pour na aluka baninga ne basé lo ensemble c'est que faire Gola se sentir comme moi faible baninga ne battre pour tu trouves ça comment aussi? Et je trouve ça vraiment exactement bino bolo belango. Na pesi mes condoléances na famille aba venanga Joski Kambokuta na merci na vie na ngai Alita Chamala komona niveau ba artiste bazaki na bango wenze ya ba star wenze ba artiste mais komona ke Ferregola na belle voix na yi a immortaliser a faire si je me trompe pas Marcelo ngwana to ko solo la ko lukate ko tsaka pilipili encore na tomate baza couleur moko yo comme si bon ba anniversaire baza anniversaire te ils en rôle les salamaka Ferregola le loi anniversaire na salarati on a comment te anniversaire les Fally Ipupa anniversaire ni na voisara papa ou papa banda ko envier papa ça ba tout ça clair ma clair tout son moko le loi anniversaire azati soka anniversaire ba beta musique to yemba to talaka ndenge pesa. Déjà, l'artiste est là, se fait sa fierté. Partout dans le monde. On a fait 4 ans sans avoir fait sortir l'album. Il y a des gens qui disent que les cartes, c'est l'inspiration des athées. Mais tout tu as Côte d'Ivoire. Toutes ces matisse batna kiti. Et le comme bin salro la réunion à Papa Wemba. Tu vois? Nakata Cameroun ba tout ba muta sengi café tout ba pesa café tout ba au pire ba c'est à senga gene. Donc, moi trop, tu vois. Donc, au moni bino, grand chroniqueur, bino ne faut pas expliquer à Mokili. Vous aurez raté tant yo qui message mon côté boye nango yangwana base non c'est pas du base, tu vois. Ferrego là, ceux qui te rebanga depuis longtemps là, pourquoi pas bien baninga te baka siko parce que mort za likolo un coup za likolo. Projet aujourd'hui à 4 ans 5 ans passé et ils là qui projet toujours réalisé toujours lukane to fan sabato na po baza batu baza bana mikiete baza ba parents baza ba responsable baza ba leader ya ba orchestre na ba occupation na bango baza pe na ba beat lucratif na bango na ba temps bazaki maintenant ba moni tempe sameli ba ya otokola na bango to imba na bango ndeti ngai na union sacrée naza pe na posa ya musée naza na posa kidoda naza na posa ya kipo po ba ngo tu baza na kati ya union sacrée po na benga na bango te même papa Fritz oyo ya mombeli ya bambisa li papa sa ko chez Tirette na kati ya union sacrée na ngana naza na posa na ye isi fia longola motema na ye na bo tutu na ye ya mkindoki ya jalouse wana baza nango po to tambola na ye tu vois donc Ferrego la za bongo Ferrego la Zabongo dynastie ça ils ont baxé la Ferrego la FT ils ont baxé la qui GT ils ont donc à Rosalara Ferrego la obino bo yebi pe bato royemba na hier Rosalaka mokonzi na bango po azalaka mokonzi na bango
On comprend. Donc azan était na posa envier bango justement azo interpeller bango. Ndeti mutlo Serge Mabiala pour bossa na qui mais un peu avec si tu comprends bien il y a faire quoi là ça peut venir mon coup de pouce. Avec dynastie borola mukabat baro intéressé na encore. Tu vois? Bat mususu ndeti ba vina nga ba Emelia. Ba la ki mais na faire dynastie. Donc on là non moi c'était un manquement de respect envers l'artiste. Ba ba na mikili. Ndeti ve Emelia yo mokozana cham Emelia nini yo yebi na ba kini ali. Ko la ngati coup de pouce. Pouce wana yo sala ve Emelia bien. Aza da mutu moko bo aza reconnu mais histoire ni comment roleka de passage. Tu vois? Azo zong Sahel sous mise en jour. Oui le bar maestro Fabre mise en jour. Tu vois? Ah ça là ba bon. Madé Sobana, parti où on a une tout ça moi sourire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'interpréter ma pour faire rigoler. Notre frère Inos Bia aussi a la fierté, mais les gens disent faire rigoler, on a gaulois, on va soutenir cet artiste pour que a manque à faire pas respect. Est-ce que tu sais ça aussi auto bobeta encore? Bah soutenir rien na gênant auto ba même. Donc soutenir rien parce que bah fan y a fait rigoler bah ça trop derrière Inos Bia pour soutenir par rapport à tout ce qui Inos Bia fait par rapport à l'artiste fallait pour pas. Innocent wana c'est faux archi faux. Ba fan tout y a fait rigoler bah ça te si moi ya Inos Bia. Mais justement Inos Bia azala respect na biso. A respecter ba mikolo oyo baza pe ba pesa ke pe respect. Tu vois? Pour faire rigoler. Ils ont réciproque, tu vois. Ngaso ina opesa bana miki respecter, ba opesa nga pe respecter. Fait rigoler ta ko ba bandaka na linzanza polena ba nguna na bababi, kusika bazalaki biso zalaka te. Ndenge komela pe boye, to yebite yon. Za polende. Kali ba jena bango bana miki te, ndeka sumbini ya koseli ba petit. Azo comprendre. Ti komela pe boye to kamoka, yon to kumaka zala wana ko zala wana. On pas ça ka wana. Bino bokima bitumba botra innocent. Te bitumba za ya biso te to ko bunda ngote. Bitumba za ka faire na fali ce comment innocent na fali faire ko to akum sika na magambo. Ce sont les grands qu'on n'envie jamais les petits. Tu vois? Faire na yo. Mo ya disque. Ce sont les grands qu'on n'envie jamais les petits. Donc le on se bo comprendre na ngo geto amikolo. Bo boak sa botiki bana miki ba sala ninzanza polin ba sarana. Eza ngo taba aussi sa ko sarana mukolo ko munana. Poso to kaboli koto te ya côté likuna to mikolo do bo bundana. Otalaki monsieur tout le cas dimanche à Gez Mawet na innocent banga bundana biwan. Nani? Innocent bina Gez Mawet. Gez ngana. Chanteur bi Gez te. Ana aussi souvenir na kombo na. Solo zo kama mwana yo ka Gez Mawet. Gisolo elo mo ya Gez o beta mi o se pena kiminga. To rappela ta sona. Buka kite okibora to buki kiti to fa nani sona yo beta o dans na bien le belbo kitana matongo yo kaka yango on a rappelé ozo reconnaître cet artiste était on a rappelé Evona buka kiti buka kiti Gez Mawet Gaël Kaliji ina binga mingi Kaliji Kaliji bangi basaba bundana innocent innocent beta oui binango te innocent beta pour Gaël wana bébé Souza. Hein? Vous avez point. T'es innocent bétail. Vous avez point ni. T'es ngana zana boiti. Na soli na ngara justement na carême na soli ka tout droit. Kaliji ba betao. Kolanda nzoto wana de bana goma wana bakumba ka chubu ba kala mo bilo na bango betao. Na attaque conseil aux ceux qui azape kinois yé Kalijan. Kinois ya Kotoni. Nani ye Kaliji Gez Mawet. Azamona na Kasavu. Photo se renseigner. Kasavu na mona bilongi ya bongo te. Njili ko to gisola souffler. Faulu bakuna te. Faulu bakuna. Est-ce que ça ndeni? Faulu bakuna bana changu na pesi mbote. Njili Njili. Na pesi bino mbote bana njili na lela bino trop. Bolanda te ba makeli ba otsa mais na bi ke ba prêtre be njili ba li lo la ba defend vie na biso ba be lo rango. Père son âme donc. Bo pesa conseil ba betaye. Ba betaye ngasko na vie na ya kinoa atake kini na soli na eke bana ba uta ba nini bu bazaka na mo bilo na. Conseil pesa lelo yo za fana na faire la grand star mais ba la ni na chaîne na mais lelo mona ba negono ba chaîne frère et comme ko sala ba classe na ba chaîne de to bunda ba karaya parquer na sima bimate conseil par rapport au pesa bon. Conseil na ko pesa ba peta mwana oyo abandaki ko tumbola moninga. Po ngana ko fa no boye na mo ka mutuma ko tikuna yeko lukena makama. Même dans l'état, on a des bandits pour na lobeli makamba mututa, tu vois. Donc il y a un salle qui acte sur un attaque mon colo attaque responsable attaque papa.
nakokanga ye maboko innocent zipa e bambata po ye mutayaki soki innocent yaki ngape ngai na pisipela nango te mais encore ye ça qui invité na chaîne amoni ke ye babiloko amelaki na intoxication basala l'année classique bamelaka secret mais o bamelaka ntango bakamera elongwaka biso ozalaka te bango to bakoma omelaka secret biso nde bapota biso ya mabe po bango nde bakofilme biso tomela ya mabe mais bango bamelaka secret toyike bomelaka secret mais tokamwa ndeni kwiti ekolongolo bana masina oyo akolanda moninga na chaîne et simplement secret est-ce que secret dans la barre ça tout ça c'est la quit oyo asali wana eza kwiti te il y a des gens qui disent au crébes parce que il y a un moyen aussi là aligner le connaissance parce qu'ils ont c'est na moi actualité ya ozwate ndeke kuda babomi to luka esika kokunda ye siko ye lisutu bomo on songo bana sur que les gens ils vont encourager nous subir c'est à propos boy ngala moni eza un jeu d'enfant on comprend jeu d'enfant zala wana ta beti abomi toki na bena basal de jeu ba pesi so arme na arme tu na ba galaxie na ba nimbu ezalaka ni sala ga sengo ngala moni ke bana miki bosakana moko nyati muninga anyati ndeke ta ndeka koi na faina sairan sakala boy mwana ngai na lingaka mingi to tala boy film clip mo mwana kunde rola msanga papa bomindeke on a tié nzozo là-bas à la télé alors c'est qui là oh c'est les jeunes leaders innocents oh mais tala boy na moni mwana mai bia ba chobobo o chobobo eza obiso koleli na ba 20 na biso jeu d'enfant na comprendre que ça jeu d'enfant na mona boy ba ndeke moko boy na ko tsama kelele na du passage ale ka zala wana ba akoyi tant ndeka koi na komi luka siko souci na ngai eza na luka cimetière nini tokoko tsandeke ole to luka ba tiraima wana buzo bato kabola bango bana bango bana miki ba sakana justement bisakana bana miki bazo suka na doko. Voilà mesdames et messieurs, nous poursuivons déjà la fin de cette émission avec notre invité Madé Sobana. Madé Sobana, confiance au comment on peut faire rigoler aux en à moi droit au côté à part pour faire rigoler. Quand on te voit mettre l'équissio, le salaire n'est pour nous approcher Ferricola. Au comment le clip au figurine, on te respecte aussi là-bas. Ouais, Valère a moto Zaraye mon nom mi pesa. Ngana lo baranaza ilo côté pas Ferricola naza ni bureau nazaka pion. Ngana ka pion. Ponga pe na ko zipata bureau moko mbata pe. Pe ba kaboli pe. Ponga na nga bureau te. Bokuleki nga na ba titre ndenge bino bo kanisa ke boleki nga na titre mais nga mona miyebi nga na za pa vina nga oyo a respecta nga ozoko po nga na taila ka base solide de faire rigola na katsa mikili wana nde yanga so na ki mot d'ordre na bango mais oya awa bina donc pamba mot d'ordre ya ye moko palzuri ya yango efandi sanga itanga ba l'aise na mona masolo to soana vina mona bolingo via pesanga na mona ba respect via pesanga 4 minutes c'est ben on a biloko beta na clip via pesanga donc yango mona na lobaka soki bazo bunda na papa leki na biso na kokanga papa leki maboko faire rigola betaye. On comprend. Donc, on a un respect, mon vieux, on a pesanga, donc, il a ko bavarder, il a ko zazarder petit. Donc, il a respecté en tant que responsable, père de grandes familles. Aza likunzi a famille na bango, azo soma mapangu na ebele, donc papa sakasima, donc, na respecté en tout. Puis aza grand frère a comme papa, comme pena nyonso oyo ke na rosa nango ilikelinga ata. Na sito kuta surtout moi clip moi sikate osala pe. Wana eza ba suena eza ba surprise bo mona na kati wana nde bazo bomba surprise ya ba Kemi West banani tout na ba kati ba surprise eza bo mona pe surprise na. Comment to chitena m'a fait beaucoup fait papa Wemba artiste icône mboka na biso 5 ans de disparition c'est pas pourquoi mener par rapport ya ko les souma podium des alaka ba programme ezali bino bana mo local. Ouais ba programme eza nango même to sauf imprévu mais une pandémie oya ko mbriye biso yango ezo sala biso esala ke moi makambo ngo peneza la te mais justement en tant que citoyen de mon local nazo pesa mot d'ordre le 24 heures papa maman benda mwana no matoyi soki bilamba ezalité aya matungete biso a ba japonais te biso a ande ba saper bilamba mabeta ngoto bengaka ele kaka pesila koyena be bilamba ya salité te ya solo ki mbungi to ya mbuma valise to lingi ngote justement tozo lela papa oyo azaki icône ya makambo bilamba tozo mona lelo mutu muso banda ko teka mafuta na poto azuma mbonga mafuta na ye o ye akomi le roi de la sap Rive Nkono na bendio matoyi na lobaka mabe na wemba na silikaka
sokoza nani, sokoza poulain, sokoza crochard, sokoza marathon, sokoza échafaudage. Donc gardez bande na yo. Tout ça là, tout respecter 1 mètre. Eza Niarkos Wemba. En tant que je suis en vie, donc on a combattre jusqu'à la mort. Nazo bunde la combo ya bango pour bazala à l'aise na ba famille na bango pour ngai naza mwana matungi. Vous comprenez? Donc le 24 tozala wana to déposer gère de fleurs, mais le 31 le 19 juin tozana Pullman pe romona kermesse kozala ndenge zalaka na matungi pour to sola ki na ba chef de l'état to sola na ba Bekoko to sola na ministre agriculture ba Bekoko toujours na abe koko ya kotika biso te po ya zape papa oyo azana biso na kati ya matungi abe na biso donc na sola ki na papa au de Robert Kiliba l'homme capable oyo azali ki ya papa oyo na famille Chungu mbaba ebi ke les grands vauves na comme porter parole ya famille Chungu donc ngane mna lobela ka bango soki mutu moko lingo sala ba géoteka li chaussure soki ni ndo fona loba ba venanga ba riche ba moni blousa pa wimbe circuler na matonge ba so mona blousa pa wimbe mo circuler na matonge pa mutu mo boy un vagabond et ça les bateau passe te wana loba emso papa Kabila ka depuis son vivant pour lelo ko lekate bilamba wimbe za na ba souciat na ba kankokolo ya Paris autorata qui voyage kaka na année passée fallait tous aller na l'Ixelles na Belgique to kabola ba poto miki oyo on a inspiré lelo to beta ba poto miki na mindele pour 10 minutes de 50 jours en obino pe bozala boya na ba image pour to lobaki trop ya Monica likarama tongi na bilamba po bana chango pe balobaka trop boya na ba bilamba na bino binseko wana na ba bimboma boya na ba 207 na bino boya tout ça les chances culturelles ba mindele ba route par ci par là ba venanga ba Brice Mpangi baza na lokola ba arbitre ba Tigana Zorenta ba Kante ya la pe ba rozala ba tutu ya forme ba rozala pe ba venanga ba président Babé Bakajika social plus que société ba rozala ba junior Malaïsa ba président papa Léon Banze ba rozala ONG Diko ba rozala ba mama Saf Manze pe ba rozala donc to rozala wane belé ba filo ki goma ba rozala donc to rozala vraiment inondé ya rozala. Merci beaucoup Madé Soba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre programme ba dédicace na yo numéro contact pour vous rejoindre sur WhatsApp partout le monde. Ouais, numéro contact nanga isa plus 243 ya Willy Moucheni ya Dada Mundosi 81 45 94 934 ya Willy Moucheni ya Dada Mundosi 81 45 94 934 wana pina bokozwanga na sengi ba pesi bambote na ngai na Odette le Sanguli na kati ya Suisse moi si azaka na ba bijou ko leka biloko ye belé na kati ya ndako na ye Blanchette Kiala base solide de Ferrego la ya Dadango bana Bera de Prince des Amunda so ba pièce qui solo des Amunda le général Fiskele le Chico Mabele Mame l'opérateur économique vient nga ya kati venanga sola bien na pesi mbote na Odette Chibambe femme d'affaires na pesi mbote pe na sika toza na moni venanga lien Picadilly toujours solide banda campo takenda mais tozo garder ka langi ba mbote na ngai na bana ya Paris les amoureux de cœur en Paris ba ser na boki bino pende simingi boutique la kaka Emile Ondi mafweni poza mère aleki to ndengini bino ndesi bo sola te bo kana bala te comment bo sola ko ba mbote nanga na junior Malaïsa bisomba somba tonto awundo kumolili ba New Jack ba Zulu ba villageois ba Kiri Biberon ba les amis de Matonge donc bana tout ya Matonge na ya bandal bana bandal pe na lela bino po na zape sumo na ya bandal na lela bino trop donc bo garder langue wana mo pa ya ko tsabino te musique banda na ba pepe kale banda na ba kula mambo tie na ba wemba ba ko sabino te c'est Ferrego là qui tient la bâton de commandement de la musique africain et congolais ou le bama na papa chéri moko moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans coco na lela binotro Eric Justin ceux qui vont mourir de sali ba musulman nyonso assalamu alaikum Issa Dorsi maître Ibra na bosanité Abdul Malik na kati à Londres na lela binotro je vous aime trop bye. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir de recevoir ces messieurs, ces sapeurs au nom de Madé Soba. Vous savez comment il a parlé par rapport à la news, il y a l'artiste Ferrego là, c'est soit précision pour la 5e depuis la disparition de l'artiste beaucoup le Papa Wemba. Non, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à Guissolo qui était derrière la caméra. Merci aussi à vous, Moïse le prof, Simbi Machine la montagne. Merci à notre boss chief le vrai et le compétent Dallas, JB Koumalout, monsieur très puissant, très
très très humble. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent vraiment de partout. Là, je vois Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA, sans oublier Manu Sud depuis Île Maurice. Warrior Makassi, il a fallu Poupa, Ronsar Massamba depuis cette merci et bon retour. Merci aussi à vous, mon vieux registre qui fout mon yabilé, les seuls et uniques. Opérateur économique, mon vieux Chico, ma belle maman, mais l'ami personnel de Fergola, Jésus de Nuance, c'est champion Jackson qui me suit depuis Londres. Merci pour tes soutiens aussi. Merci à vous, ma Belgique, Liadé. Joyeux anniversaire à vous, anniversaire tous les gars bien. Merci aussi à vous, maman Belgique. 4 pour nos conseils pour clore Stella Betou Diama, vraie femme d'affaires dans Katia Luanda, Wana Dorcas Kabenda, bientôt de retour à Kinshasa pour clore Marianne Ndibou, la fille sublime Oasimi Béatrice Hotel Namaboko, Tessa Makassi. Merci à vous, partenaires privés. Lorenzo Kinza, 13 Europe, Afrique, et Lokomako. On se retrouve à la prochaine numéro pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoire Télévision pour la suite de votre émission. Au revoir. Ban Africa! Bisonabino Awa na Congo Victoria TV. Chaîne ya YouTube kitoko epai wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye Efo Perso. Eko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka. Awande epai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai mena tonga otonda mugoni